na moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus le Nazarien. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il n'y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazareth.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazaréens. 100% chrétienne, toujours vos amis. Motema ezalaka semoko bapesaka na moto yo mingi nga na ndima napesa na masiya wazali kita moto kati ya motema ezali ya moto ya oyo moto ekoki kopesa na bonzambe na yo na langwe bolingo na yo elobisi ngai oyo ozali mpo na ngai natali solo ya bato te kasi monene na yo masiya Amen. Des lamentations, des plaintes, des gémissements y étaient écrits. Amen, amen. Amen. Voilà eloko oyo elelisa ki Jean na kati ya vision. Amen. Jean moni ba pasi ya batu. Alléluia. Amoni bileli ya batu koleka oyo yazalaki nango. Amen. Amoni ba gémissement veut dire motakomi aleli akomi na suka. Alléluia. Jean de ayepe ko swa kolela lobi bo awo sili pona biso. Amen. Moto moko na tango yo to sali awa azo yo kanga. Makani sina yo. Alléluia. Ekomi na suka. Meme ndenge tozabo to komi na suka mbula. Moto mosusu ndenge azabo autala gauche à droite. Alléluia. Azata na moto te. Yes. Oya koki ko kende lelo asunga ye. Alléluia. Autala meme ndenge ba fete ko lekela ina bana. Azane bandelite azana suka te. Amen. Bileli wana. Sikoyo ezako kobisa moto na suka. Alléluia. Mengana zoye bisayo. Nsambo azana bomo. Alléluia. Oyo balobike yende azalaki digne. Amen.
yende kino lelo azadi ya kosisa bapasi ya bato. Alléluia. Akokota likambo na yo. Amen. Ata lelo oleli ozwi solution te. Ndeko mwasi pe mobali ozola nanga ezana moto moko oya yebi makambo na yo meme koleka yo moko. Amen. Moto wana za capable ya kopesa yo yano ozoluka na bina yo. Ata lelo bundi sami na likambo ya kobota, na likambo ya kobala, na likambo ya voyage. Voyage na yo erate lobi. Moto moko babengi ye nkosi. Alléluia. Oyo auta na libota na Yuda. Yesu Masia. Mobwa kambi. Alléluia. Yende azadini. Na mokilio moto moko te akwe botuta tolo na likambo ya moto. Amen. Mais nzambe na biso ansela na Yesu Kristo. Alléluia. Aza capable ya kopesa yo longa. Amen. Aza capable ya ko soutenir yo. Amen. Pe ko komisa moto mususu. Alléluia. Ata lelo zolela apangwisa kamiso ya bato. Alléluia. Ata lelo ozane loko te. Bible lobi aza le pourvoyeur. Oh Yesu. Oyo aza ko pourvoir même si kelo kezate. Alléluia. Komitungisa te pona makambo zomona tiela nzambe motema. Alléluia. Nazomema yo epa ya moto moko. Oyo aza koloba. Possibilité nesika impossible ezalaki. Oh Yesu. Esika moto asukaki. Moto atali meme famille na ye. Amen. Oyo ya botami alobite famille na ngai pe ezana eloko moko akosala. Alléluia. Mais moto moko akosala eloko famille na yo ko kosala te. Amen. Na vie na yo. Lelo ndeko mwasi pe mobali tiela Yesu confiance. Amen. Moment otozali esengeli moto nyonso espérer pa ya Yesu Kristo. Pote aye bakozwa réponse na. Amen. Soki okoluka bipai na bipai. Soki oko se confier pa ya bato. D'ailleurs, nzamba lobi oya ko se confier pa ya moto za la moti. O moto akoki ko pesa yo promesse. Amen. Moto akoki ko mema yo quelque part mais makambo nyonso alobeli yo eloko moko esalami te. Alléluia. Mais soki nzamba alobeli yo soki nzambe assume makambo na nyonso azwi yango na maboko bien aimé na tango tozoloba ta mususu kaka lelo zwi décision. Alléluia. Okozwe yano na yo. Amen. Nzamba za nzambe. Amen. Bien aimé komitungisa te isha alelaki. Alléluia. Mais tango bayebisaki eke tika kolela. Amen. Moto akopesa yo yano azali. Nkosi wana akufa te. Amen. Afani na kiti na bokonzi azotala makambo ya bato na ye. Gloire à Dieu. Ye azadi. Amen. Ya kofungula. Amen. Mokanda wana pe kolimbola makambo. Alléluia. Makambo esala motema na yo. Ezane makambo ekomamaki. Na kati. Alléluia. Na kati ya mokanda oyo sha monaki ezaki na makomi ya kati. Amen. Ezana makambo ezotungisa yo emona na kana batu te. Mais moto moko amona kayango. Yesu. Libanda na yo ezana makambo ezomona. Po ekomamaki libanda kati. Alléluia. Na kati na yo makambo ezali. Libanda na yo pe makambo ezali. Gloire à Dieu. Na nyonso kaka nzambe na biso Yesu Kristo. Oya kufela yo. Alléluia. Moto mosusu te. Église moko te. Ekoki kotuta tolo te biso kopesa kabiyano. Alléluia. Soki yesa za kati na moto. Oyoki liloba oyo ezobima. Gloire à Dieu. Réponse na yango. Gloire à Dieu. Yengo sola na ngai na moya lelo zwi libaku. Esiko ozali nzamba yebi problème ozana yango. Gloire à Dieu. Problème ozana yango. Nzambe akani ape so réponse. Amen. Mais tika kolela. Kolela ezali ko perdre elikia na makambo nyonso koki kokota meme bisika oyo kwa kokota te. Bien aimé tia motema na yo pa ya nzambe. Amen. Kanga motema mi pesa na nzambe. Amen. Nzambe pe akoloba likambo na yo. Alléluia. Voilà da tongo ya lelo tona mo ya lelo toyaki na message ya koyebisa église na kolo pe bana na nzambe pe na lolenge tokomi na suka ya mbula ke bato bayeba ke ezana moto moko asalaka miracle. Amen. Asalaka miracle même na tango ya suka. Alléluia. Anta na janvier ozwaki eloko wana te. Février ozwi yango te. Alléluia. Awa tozana décembre mikolo komi akotanga na misapi. Yes. Espérer toujours et pas ya nzambe. Alléluia. Loboko na nzambe kozala likolo na vie na yo. Amen. Nzambe akorépondre yo. Alléluia. Poto yebaki na mokili oyo. Otamboli pa banoko. Otamboli pa ba mamaleki. Otamboli pa ya bato oyo bayebani. Yeme bakonzi. Basungi yote. Amen. Basilisi likambo na yote. Ozoluka meme mbongo ya kokota hôpital. Amen. Ofana na ndako. Yebaki nzambe.
Yesu Kristo. Alléluia. Oyo akufaka te. Amen. Oyo aza libela na libela. Amen. Oyo afani na kiti na bokonzi. Akokota likambo na yo pe akopesa réponse. Gloire à Dieu. Voilà, message na biso ezalaki basé likolo ya réponse. Amen. Voilà, tozana évangéliste, pasteur Revera, ya azali évangéliste, pe azali sous Revera pasteur. Amen. Tozwami na kati na Mobenga numéro 70 avenue Mobenga na Mombel numéro 70 esika kani o etonga na nzambe ezali soki okozala na besoin na biso okoluka biso na bisika wana numéro na biso ya téléphone eza 081 513 62 35 081 513 62 35. Voilà na pesi Moussa na Nzambe maloba po to kumisi Nzambe na thème munene oya pesi biso sur les temps des réponses. En tout cas eza eloko moko Nzambe tango apesaka biso basali na ye message, apesaka biso pambate, apesaka biso avec cause pe objectif moko. Donc Nzambe azo ciblé mutu moko, eza na mutu moko oyo yo Nzambe azomona na ngonga oyo yo mutu zolanda biso na engumba ya Kinshasa to ya RDC to Libanda na ba pays étranger yo mutu zolanda biso yeba ki Nzambe oyo asali likolo na se azomona yo pe azalaka na yo elongo. Webita Nzambe tindi biso to parler sur les temps des réponses na ngonga oyo. Et quoi que yo mon frère, ma soeur, ozana kamoko eza tellement difficile. Kamoko l'olenge révérend apôtre Samuel Bola auti koloba que mutu a commis vraiment na suka azomona lisusu eloka kosala te. Bien aimé dans le Seigneur, tikanga na bisayo te eza moment oyo Yesu ye moko atelema. Voilà pourquoi zoloba ete na telema ka mutu asuka. Donc esengeli mutu akoma na suka. Yango zomona même gens akomaki na suka. Obi quand est-ce que ça que mutu alela maya miso ekita eza moment que mutu amoni ka komi na suka amoni que aide azali susute amoni que awa ndenge zawa espoir ezali susute. Bien aimé yo mutu zolanda biso partout bisiko zali tika biso to yebisa yo to Nzambe o akele likolo na se Nzambo asali yo pe Nzambo atindi biso to parler message oyo yo na ngongo to zali azolinga yebisa yo to et komi ngonga o esengeli à répondre yo. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons être attentifs na makambu ebele. Obi ngonga oyo Nzambe a répondre ka mutu, eza moment o Satan pa yaka ko ya ko enseigner mutu na balolenge ebele. Eza ngonga oyo yo Satan yaka ko embrayer mutu. Atalisa yo ke ndengo komia wa en tout cas makambu nyonso esili e ko simba lisusu te. Tikanga na biso eza bisika espoir eza kobima. Toujours na kati ya lisolo na biso wana sur les temps des réponses. Eza na mwasi moko na kati ya Bible. Vous savez apôtre tango omeko kotia biso na place wana en tout cas Nzambe ameki kosola na ngai problème ya mama moko. Mwasi wana a souffra beaucoup plus na vie na ye. Amona passe na Liko chapitre Ozulik chapitre 9 OK à partir de 40 49 okomona histoire wana tozobeta na ngonga oyo. Mwasi wana a souffra amona passe azalaka na perte ya makila tango nyonso abandai kolela. Bible zebisa biso nini ke mwasi wana abimisa nyonso azalaki nango mbongo azalaki nango oyo nyonso azalaki nango akutana na baminganga ya lolenge na lolenge po maladi oyo aza nango babongo na kosila na lina bisa mwana Nzambe moko azolanda biso na ngonga oyo ozana hôpital ozana ndeko na yo azana hôpital ozana ndeko na esengeli ba intervenir ye na ka césarienne to opération songolo pakala omoni ke bokomi na suka omoni ke situation eko simba te baminga nga babi bobima bokene bembe na bino na ndako bien aimé soki ozana kondima bisika oyo za yebete Nzambe azo répondre kaka siko Nzambe azo pesa obiyano na problème oyo za nango lolenge moko mwana mwasi wana. Vous savez tout d'abord avant Nzambe répondre moto esengeli moto aluka Nzambe. Mwana mwasi wana elle a entendu parler ya Jésus-Christ qui azoleka ayoki alobite yende mopesi biyano yenda pesa ke yano habite nazokota na luka na simba ne fiske elamba na ye
bien aimé mutozo landa biso luka o simba nzambe luka o toucher nzambe okoki komituna mituna na ko toucher nzambe ndenge nini o toucher nzambe na ba prière c'est par la prière c'est par des jeûnes c'est par la prière eza lolenge eza ba recherche o esenga kana biso ba Kristo toyeba bongo na ko atteindre Yesu Masia papesa biso biyano tango mwana mwasi wana asalelaki violence la Bible me dit que Yesu Masia est entouré par la foule. Bato bazalaki belé ba entouré Yesu Masia. Ezalaki pas si possible ba Yesu Masia na moment wana parce qu'il a été sécurisé. Oyebi a deux fois comme la biso ba nzambe, ozana posa okuta na Yesu mais vous sentez des fatigues. Ozo senti ba voix musu ezote ya yo. Yeba ke wana eza voix ya Satana, yo esengelo lukanzambe, soki ozana problème. Une fois que vous avez déterminé un problème, vous avez de gauche à droite, vous avez la gravité à problème, parce que ceux qui ont la gravité à Batou, Simba, mais Yesu, il a été entouré par des jeunes hommes, géants hommes, qui passent pour moi, mais par la foi, à s'accéder qui passe Simba Yesu. Donc, suis réellement expérimenté. Kondimawana ozondima réellement na problème ezo déranger yo mobala tiki yo ozana mikili ya poto oyaki par relation moko comme makambo comme lo difficile tika biso tozo biso yo et tant que basali na Nzambe o Yesu Masia pakoli bazana puissance pe onction na Nzambe tozo communiquer loko kaka sikoyo soki ondimi makambo tozo ba peso sala melayo na ngonga oyo Yesu Masia tobelelaka Nzambe ya 5 ministères dédiés à mission Nzambe ya Samuel Bola oya benga biso nelanga na ye azo pesa yo biyano bisika oyo zwami yo ndima pozo mona ba miracle donc tokomi na ngonga ya moment oyo Nzambe azo pesa batu biyano ko perdre espoir te espoir ezana Yesu Masia koloba te ke na suki parce que suka des années yemo Yesu Masia montatele maka makanisi na yo pe bunga te ko kene penda ko nganga te ko consulter te mama mbikudi oyo lingo ke kokutane na ngonga oyo yo luka Yesu Masia kangama na église oyo za na confiance na basali na Nzambe bisika yo bondelaka croire na parole wana pour komona miracle et ko samela yo nazongisi maloba bongo ko voilà to merci Nzambe lisusu merci natango oyo to sololi na libota na Nzambe oyo bazwili baku ya kolanda biso likambo na biso terme na biso principal ndenge tolobi ke omitungisa te po Nzambe azali amen moto alongola ka espoir soka kufi amen soko kufi pe melongwe kati na yo nde sili amen mais soko zoloba atozobela atokomi na moment moko difficile espérer toujours Nzamba kosala quelque chose yango ba peskisa ki chalela po moto azalaki akopese yana voilà tokomi na suka topesi numéro na biso ya telefone na zongeli ya lisusu 081 513 62 35 moto nyonso oyo akozala na posa na biso tozwami na limité na quartier Mombel balabala na biso église efande zana mobenga 70 toyanga naka chaque mercredi chaque lundi mercredi na vendredi na dimanche alors bato nyos vi na biso ezana kati ya prière esika tozoka biyano topesa ka moto eloko te amen soko ye na église na biso tokopesa yo eloko moko te à part parole de Dieu amen voilà eloko oyo tokai ko communiquer yo na mokolo ya lelo moto nyonso toza ko souhaiter mbula malamu amen tokomi na suka ya mbula makambo nyonso o tosololi yao tozokene na suka ya mbula topesi yo bonane malamu amen o fete malamu amen tokomi nano le premier te alléluia kolongoleli kiate toyebisi yo moto akopesa yo yano azali pe kolela lisusu te amen voilà to saluer bandeko nyonso oyo balandi biso pe bandeko na biso oyo bayabi biso batalisi bolingo na bango alléluia alors Nzambe na biso apambola bino mobu malamu amen aza mwana moto te po akosangai abongwani pe te po awangana Nzambe alona